Marc Aouz na niveau ya ancienneté na ye na kati ya groupe ya Ferrigola na ya Ilus. Est-ce que bakoki pe kozanga visa to pe kotikala to ezaka ke ambassade mutepimela ye bango ba visa? Bon, merci ma soeur, maman Saratola. Ambassade opimela ngo visa ceux qui bazaki na moi ba makambo mais ezaki na makambo te puisque so tali bien mutu qui États-Unis excusez-moi né dans son nombre funa ba moi ni nanga mais la fille mais là na on est libre. Excusez-moi biso na Canada to mela moi muke pour ça so bien un peu de whisky un peu de vin on met la vin parce que biso ba batna nzambe. Donc Marc Aouz na Ilus na sote banda baton tout je pense bato bafinga ngai na sala ke mission moko 5 jours avant na botalatala na na moni Bercy a koti na TikTok o seka Bercy to na YouTube yo tala na TikTok biso to na YouTube no ba vie passeport. Oui donc na lobaki yango puisque nga naza bato baye barate nga naza mutu mo naza ba mushari tele na bureau fait même bien moko presque solo ane kitoko pour bureau na ye bazo trahir ye mabe. Marc Aouz na Ilus bazaki bato moko oyo feka ko membo na potote. Marc Aouz na ya Ilus. Oui, tocha na bango. Tocha bango kwa Kongolo te tocha bango na noe po bango bana bango na orchestre. OK. Oui, na emembonda. Emembonda ko innocent mwana bato azui ayoza afuta masumu ne kaka. Donc na normalité ezaki ye moko président faire alinga ba kendete parce que na poto banga bango bien te parce que Marc Aouz asali ba bi ebele abandana ko finga excusez-moi pardon na loba maman pardon Marc Aouz to solo là oui Marc Aouz abandana ko finga papa Wendo Kolosoy. OK, papa Wendo o akufa. Tabulé o azalaki vient dans tabulé o assigné son contrat na général Dabira. A finga zo le roi Chamazul. Tangu to na problème na marque Tabou bani tout ça abeta biloko. Mais tant to juste Charles Tabou a komaki manager na biso Marc Aouz abomaki. Donc c'est-à-dire Marc Aouz a finga tina bébé chanda. A finga batu trop faire même qui est États-Unis pour na baki serré hein bazova na camping na camping na camping kuna za donc go bouger te mon frère aller un hôtel 5 heures abimi avant na bino si à okota 3 heures azana bino boki mandeni. OK donc ezali camping donc bazwaki bandako ya ba oto benga ba nini o ba bazole bango bandako ya roué wana bandako loué eza banganda to benga ona kisa nganda OK neti nganda yala na malu nganda yala ouais wato utolanda vidéo moko ya Vasco Mabiala o biso nyonso tout toyebaki Vasco Mabiala Tumbayombe Vasco Mabiala au Ferry ande ko boaka trop wazalaki bureau ya Ferry wa proche ya Ferry Vasco Mabiala ye wana lelo akenda se retrouver na Canada mais lelo Vasco Mabiala sali émission moko na Saratola bino mo boyoki o ya lobi lelo o soki ba ya Ilus ba musicien o ya Ferry ba nan tout ça bazo kendete cause nango ezalaka mafinga ndenge babanda kofinga batu nyonso sauf Ferry ndenge bafinga batu nyonso sauf Ferry to zalaka moi un peu clair na makambo susu mon photo zalaka penda clair lelo oyo bate belé bazo condamné pe bate belé croyant que babetaka Ferry 12 pour na makambo etali ba visa
Et pourtant, ba beta faire 12 te. Pe faire yemo kwa yebi nenge ka Vasco Mabiala utolo ba faire yemo kwa yebi de pourquoi ba musicien na mususu bazo voyager te. Et ça par rapport à quoi? Par rapport ya ba ingir. Koleka kofinga batu nyonso o ba finga. Sauf faire batu tout. Vasco Mabiala clairci biso alobe lo moko boye ou peut-être biso nyon soto yeba ngoka ezala fali mais a clairci biso ya faire comprendre biso excusez ya faire comprendre biso que main noire ezala falité Vasco yo tsabiso sur na moi trouble moko boye pourtant biso tout yeba déjà que main noire c'est fali mais lelo Vasco ayo fongo la biso moi ni mo ba bi que non main noire ezala falité vrai main noire eza bango moko ndenge ba fingaka bino bo kene na mboka ya batu ya deux fois ndenge bino mo bolobaka nga na yebi na ngate ndenge bolobaka ke non bozo finga nde bo finga batu ya deux fois ndenge pe bozana bejo bo kene na mboka ya batu ya deux fois siko boye bisanga ndeti boye bino boza bata deux fois te est-ce que siko muta deux fois nini a autorisé yo ke na mboka na ye siko a opesa o visa ndeni moko sarato la rapé moins importante Sarato la mo pa kota na mo ba recherche moko en tout cas félicitations vraiment à Sarato la ko jouer la biso pina Vasco donc ngakutu na luka moi tamulai je pense que azaka na bakina nzoke si déjà mikendela na Canada lelo Vasco Mabiala a fongoli o senga ka fongola biso nyonso toki to akina mawa na souci pour na faire mais pourquoi bazo sala faire boué pourquoi bazo bundisa fait pourquoi za la kaka faire ngakutu na salela on a be mission angaye na lobelela yango pourquoi kaka faire nde azo sala combattre boué pourquoi faire a sali nini na mboka oyo faire a sali ba ambassadeur oyo nini koto mususu awa ba mususu tolo ba gouvernement congolais bota faire maboko boy na mais les affaires étaient le gouvernement congolais a zappé na fort mon côté où ya ko luka ko sala et sur longtemps ce qui ambassadeur a boy muta ki na mboka na ye aza libre to comprendre lo ko aza vraiment libre ambassadeur ce ka boy na ye yo ki na mboka na ye a boy na mboka na bango c'est pas dit que ce ka boy na mboka na bango fait comme que meno amour comme yana lelo to komisko ko luka to mo luka to bimisa fali na mwa libulu ya main noire lelo to mo luka to bimisa sentir mobimba ya fali o batu ba pensaka kende bango batu basala ka biloko wana to bakoma ka basala ka liste ya ba kombo ya ba musicien faire ba ketika na ambassade pour ba pesa bango ba visa te bango moko ba misala liste ya kofinga pour le loyo babanda ko rater ba visa to sala ka boui ba mission o ya faire ba finga ka ba marque house et surtout ndeti marque house le kuta mabete na façon marque house o finga ka na niveau ya buto banyatela yo en tout cas longola idée à Europe aux nos chance na États-Unis mais en tout cas aux chance na France té aux chance na Belgique té OK té pour niveau ya bouton marque house so kaka au dosé ko finga même ata pendant une année. Si vous avez bungi na circulation ya benjir na ba réseaux sociaux pendant une année. Na ebisio ya année prochaine so ki ba peso visa ba comprendre que non o te ami. Mais so ka bui ba peso te
ce que boyango monike bato bokomo bobimisa fere loko akomi mwana mawa na kati ya Congo te fere aza mwana mawa na kati ya Congo te pour faire so aki mwana mawa na kati ya Congo ba concert wana nga beta ngona ba stress mais a beta concert aza très à l'aise a yemba nenga yembaka a bina nenga binaka asilise ale ya melima ya lali na epunga la mukina ya na poème ninte marka uza kende to ya ilusa kende wa kende te yesa zumbongo na ya caché na ya concert yo sozo continuer benjir yeba ngo ozo boma carrière na yo pop bato wana kaka yeba ngo bato apoto wana otolobaka wana o bata France o bata Belgique Canada ou ba na Belgique pe ba mona yo mais un Moscou yo moko omi pime la visa likola benjir Vasco afongoli ba page belé alobeli mambo belé côté côté makamba ki des fois en tout cas na pena na kota ngo vraiment te parce que nenge Vasco alobi ke marka usukutu gram ta des fois te place wana ngapina na kota te fona kota na ba recherche parce que ngai tout cela déjà na marque house na kota na recherche na yeba 6 réellement marque house pino za des fois pour na manga oyo za kanango na façon oyo lobelela ka bata des fois ta limite que yo poko za mta des fois mais to kota na ba recherche bo pesa ka 24 heures apam na ozonga lisusu na claircir bino na confirmer pe bino soux il y a des musiciens à faire oyo bazoza ba visa te ezali pour na benjir botika benjir parce que bozo dépenser faire ma casse faire azo bomanzo to ma casse pour na bino pour luka bokende botika tchai kilo bo pese kilo bozo ça faire pepele ninga za bo pe kilo akoza na besoin mais mabino nyonso mais mususu bo pe kilo faut bo luka bo kata il faut bo luka boye na boye bo pese kilo fort parce que ayebi ke base na nyonso tout ya bato sima bataka tout complet ndeto zabu to lo bana moni ilunga na scène aza très important ilunga wana ya ilus na scène très important bana pote balele fort pe ya ilus soka se retrouva qui kuna en tout cas concert ngeza elengna ne talaka ilunga a se retrouver ce kuna na ya ina jusqu'au niveau anga pe se lengden to comprendre kaka toujours na bino malembe toujours vraiment malembe merci vraiment à vous tous bye.